Bomoni muchopi ndenga ako kanga valise muchopi Nzambe bokomba Nzambe langa bobenga nga muchopi na posa oyamba ba family bota gelenga muchopi botinda ye boye bise darling sepe ya na posa oyamba Koda Costa avanda na plateau na yo pona koya koyebisa biso parce que là Da Costa bandaki déjà ko s'adresser na famille Libota songa na ke plus loin en tant que CPI parce que moi je crains rien je dis que la vérité en tant que CPI ya koya ko tese ndeko Da Costa bandaki koya ko expliquer ko s'adresser na famille Libota bota la film bomoni na kenda son ke na yeba tangu ndeko Da Costa avandaki ocheye micro maga ndeko Da Costa bimisa o libanda alakisa penza ke aza mayele pourquoi est-ce que ya mama étoile oye ko bongisango olobi ke eza makambu ya lokuta et puis ba voice triqué bokangisi bozi bobalanisi maloba batu nyonso bino bozobenga lelo o baza pembe na Belleville bobenga bango na dévolé baya kotia sila maboko wana premier volet deuxième volet baya bo humilier bango bo kitisa bango oui oko wanga na lelo ke oza partenaire ya les abakuku wana te mais tokoyoka lobi makambu ya ndimbu tomboka isbi pe bandaka ke ya sila après toko suka nini partenaire ayeko bima oye olobi ke mutu afingi les abakuku moko te bafingi mama étoile verso oza lokuta makasi mina na ese tangu mama étoile azojoue pa na bino dirait que bandeleli wapi omitia ke oza la voix du peuple siko la voix du peuple wana yo tie yango wapi komi kaka la voix d'ici là ndeko bapangi yo ye ko s'apprendre na mama étoile oye attend que mwana mwasi to mwana mobali sikoyo lelo oye ko bimisa biso lokuta ya mama étoile ke ayeba kite ke tournage wana eza ya sila te ke eza lokuta ayeba ki siko na makambo nani tonto Dako ayako koloba na émission na otondima o wapi kaka na elobeli na yo wana na sortie médiatique na bis ya yo wana oye kotalisa biso ke sila asololaki na mama étoile donc so na comprendre bien soki na analyser bien na ke musika donc yo oye kotalisa biso yo na sila botongaka bacomédien verso yo koki koya kodefendre bamida te ni ese ozobanga bango par rapport po bana matière no bio po peshit po bomisalika bango lobi nga soki nazalaka makasi te na makambo ya priska mais matière bio eza matière bio eza na oloba mingi te makambo F victime yagabi so tangi komba bevi okata na pena lolemu makile tanga onda mbobwaka nda momela na émission na so aussi so tangi komba bevi no ekoto melima yekanga mona ngorge ndeko bapangi oye koloba pe bien ke oko décevoir bato ebele
parce que tolobaki na sila awa tovandaki toloyebisi ye bengaka bandeko na yo yo moko. Est-ce que par Massouma yebi que Gabriel Mobo na théâtre existe? Par Massouma yebi oli soute. A comment on compte yo, o comment na analyste mutaba sortie médiatique. Et puis par Massouma yebi neni mwana mwasi wana finga ka Belvi wana. Ayebi obongo. Yoka kolela ya Gabi. Ya Gabi lo les a ali fait les a. Ya Gabi wana bani bangé na yo. Ya Gabi tourne ce film. On ne sait pas ta film partout. Et ça peut à la mode. Pour ça peut banana sur le loba sali partout. Bazo expérience ça n'est pas na yo. Bazo exemple ça n'est pas na yo. Oui. Si ne ba cité banana partout, ça banana ba mo bakuta ya Gabi icône. Maman ba mubangé. A salem so film vive arrive. Est-ce que boyebi ke ya Gabi alemi ba sortie médiatique alemi ma finga ya Gabi atali carrière na ezo s'arrêter to beleli awa carrière ya Gabi ezo s'arrêter ya Gabi amona abi nazonga na théâtre yango yo ezo ke nego poussa et puis ba mi bangé ya Gabi fozonga sur scène malgré ya Gabi sur scène ndenge kilo ezo tungise na nzoto ndenge pe ko jouer comme kilo. Ya Gabi koya kolela awa te oya ko toute la sila bordure. Ya Gabi oko soutenir sila. Ya Gabi o tika sila te. Yo kolela ke sila obengo te na ba film obenga batu mususu. Oya ko talisa biso. Ya Gabi ranking na yo nande ko bapangi etali biso te. Épisode des qui vraiment goût film et bimisi si na bateau boye et puis si ndeko bapangi rage ndeko bapangi ba valeur nyonso bana pesa akwesi na mai okapenako bokonjesi ekweyaki président tikala zo pesa meeting azoyeba te ke bokonjesi esilaki ye e ademona ndeko bapangi bokonjesi esila ye kala mazoya na TV mpona kosala leçon morale bokonjesi ekweyaki. Bon, émission na biso, analyse na biso et bandeli awa. Parce que lelo, na émission vous avez droit de savoir na be pena lelo. Bato bazalaka bo vandele la ki ye oui. CPI o vandele la ki bapangi oui, na vandeli bapangi leo pe na yeli bapangi. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino. Oh, et puis ça rabino ba information bio. Oh, et puis ça rabino vraiment ba information est vrai. Oh, et y'a rotia ba tu na trouble tes mains et y'a rarakaka ko zongi samaramunanzela et puis ko pe sa vérité forme et si ka vérité est na forme te. Ok, c'est bien moi, votre darling love CPI Nabango, je suis là. Merci Nabatunion Soro Balingara darling. Merci Namo Naba message, ba commentaire Nabino. Merci vraiment. Narope sanga courage, narope sanga chance, nebope sanga ya kota Nabandak Nabino sans que na toke. Merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup na Papa Tigre depuis États-Unis, manager de l'X, Moutete la de l'X, Moutete la na Moutou et Belé, Foroza na manager le Kolaye. Un grand merci encore à Madame Belvi, Poutine de l'écriture, au capi de l'écriture, pièce rare de l'écriture, docteur en écriture, gynécologue en écriture, moi ça va être beaucoup de valeur. Madame Belvi, Nalo Barango, elle pèse des tonnes. Avançons. Émission, vous avez droit de savoir, Bozaka et droit à Koyeba, tant votre CPI, Ayaka, c'est que Marambu Yaro Solo la Ezali, c'est que Marambu Yaro Lobela Ezali,
Avant to banda na kopesa bambote na ba mère tout ba base tout ya Londres, ba maman na biso la famille libota, ba maman na biso avec beaucoup de valeur, ba maman o ba yebi ko tonga mboka po balobi moi sinda tonga mboka. Donc ba maman na biso et puis ba tonton na biso, ba papa na biso famille libota, Darling Love alingi bino mingi. Maman Edith Nyange mère adoptive ya batu ya Clarisse Plasma, maman Edith bambote na yo depuis Hollande. La maman chérie à moi si bambote na yo pe ebele bele bambote na ba maman tout batika bomoni nga na lobaka libanga oye o négocier et ça la bien nengo oyo ka libanga maman Bénédicte boye ça va oyo ka libanga ya la maman chérie boye ça va donc eloko nyonso ebongaka eza na ordre eza na papier. Bandeko balandi ya émission vous avez droit de savoir na chaîne abino haute bascule awa to bascule kameto kwe ya katepi to réfléchissaka et puis to pesi vérité forme bon to solo la moi moukié lelo vraiment votre CPI aye to solo la sur sortie médiatique ou réponse oyo Ndeko Bapangi ayaki ko sala na Maman Étoile sur sortie médiatique oh Maman Étoile ayaki nango biso soto yebi ke ba Maman Étoile ba interview boye ba lekaka na bango mais ko yake avanda na émission boye bocha ye micro azwa temps ba sala ka yango te ba sala ka ba émission te pour éviter de problème mais to monaki Maman Étoile ndeko na biso Sarato la yambaki ye pona Maman Étoile ayaki ko lakisa combien ba fingi ye et puis eloko yela ki bazo finga Belvi na kombo na en tout cas akokaki ko supporter yango te ayaki ko éclaircir makambu oyo et c'est pas ça qui po akende ko tourner na sata Babylona bandeko balandi tolali tolamuki tomoni ndeko Bapangi aye Bapangi nazoye bate aye atanke jalelo ya madame Sila Bapangi aye en tant que collaborateur ya madame Sila to aye en tant que yepe a koti na kati ya bandeko oyo ba défendaka madame Sila parce que biso to yebi ke aza journaliste molobeli ya batu ami benga la voix du peuple. Pour alors la voix du peuple, comme la voix, la voix de Madame Belvi, pas comme une voix de Madame Sila. Bandeko balandi nyonso to kosolango lelo na émission vous avez droit de savoir. To rappelle kosolo là sur ma sortie médiatique oyo ndeko na biso ya Gabi ya lali to ebite ya Gabi a comme un problème fini pour sortie médiatique au degré ya Gabi a ko ça la na rage. Te basala pe ya Gabi boyete avant to banda boke kotala ka film biso meurtrière oye luki makambo e pesi bulu yeke tine batu bakeko lala bakeko lamuka pour ndeko Bapangi ya bungi nzela akomi lelo molobeli nyonso eza likolo ya firme meurtrière parce que soki meurtrière madame beva komaki na meurtrière te nyonso elinga ko zate alingaka banana ko finga mandenga finga maka manga finga malisusu te ndenge azo finga mamikolo ya sika ya sachet pedant mutu lokola mida ye na mutema mabe na ya kanga na sachet ayeka ko fongolango uniquement pour na ko finga madame Belvi sur film oyo meurtrière yango wana ba famille bota boke ne kotala film meurtrière ezaka ate que ba famille bota ezape na batumsu batala madame Belvi ana e famille bota te mais alingaka azana ye alingaka théâtre alingaka sika o ba okoma ya bien atara dina na la douce que je sali atala na ye Cardozo mille esprit donc atala na ye bato bele mais to sengi bino botala film na biso meurtrière 16e épisode et kotaki lobi to ebite madame Belvi madame Belvi Poutine olingo sa biso nini ngo memi fipe mulai boy fibe za mulai mais to mona mulai ya film te donc film eke ko maka kitoko te Belvi a mystique et na ba film msu muta komi yango so de bo komi na 16e épisode bo komo tango boy donc bolembi mais ya Belvi pe a bolembi te to lembi nanu te
Donc 16e épisode total et lobby na mystique a fourmi pour tout wana na se trompa qui na se trompa qui na ba qui na 13e épisode déjà ba au 4 mais na se trompé lelo personne na se trompé te 17e épisode na fin et koki pe ozala lelo parce que pour to moni déjà papa Serge nini o e fouti na 16e épisode madame Dina na la douce akangi biloko na bi yo comment okoki koyeba ke bo excusez nga nzambe na nga zolo etinsanga ka bo okoki koyeba ke moi si na ya liboso aboma muto bomba secret alingaki azana makasi kofunda madame Belvin ndenge nini parce que ayebaki ke yenda sali mwasi mabe yenda poussi mwasi akoma meurtrière donc Dina n'a pas lobby moyen fan de la sous papa Serge ezate libale kufi boboni muchopi ndenga ako kanga valise muchopi zabe bokomba zabe langa bobenga na muchopi na posa oyamba ba family bota gelenga muchopi botinda ye boye bise darling sepe ya na posa oyamba musuba misuso eza obengi bango na obenga yo mais muchopa oboya te c'est la famille hein. Oui. Moi ça papa nanga za parenté na muchopi parenté te yo ya loboko kwa nzambe te ya muchopa yebemba papa nanga donc muchopi balukela muchopi dans la question opposée muchopi faut avoir na fauteuil rouge ou bien fauteuil bleu ou bien fauteuil vert ba bengelanga muchopi botagelenga muchopi ba fan tout bolinga sepe botagelenga muchopi na lukai donc muchopi akangi valise ekokende te donc film la biso vraiment ça qui toko 16e épisode des qui vraiment goût film oyo ebimi si na bateau boye et puis si ndeko bapangi rage ndeko bapangi ba valeur nyonso bana pesa ko isi na mai okapenako bokonjesi ekuyaki président tikala zo pesa meeting azoyeba te ke bokonjesi silaki et a demandé de kobapangi bokonjesi sila ekala mazoya na TV pour nous ça leçon morale bokonjesi ekuyaki bon émission na biso analyse na biso et bandeli awa parce que lelo na émission vous avez droit de savoir na be pena lelo bato bazalaka bo vandelela ki ye oui CPI o vandelela ki bapangi oui na vandeli bapangi leo pe na yeli bapangi na kovandela ye na analyse kitoko na suka nango pona chite na ye na kolela ya Gabi bandeko balandi nazwaki temps ya kolanda émission ya ndeko bapangi aye kotalisa biso ke ye aza mutu oyo alingaka te batu bapanzana apesi exemple ya malonga oui mutu oyo azana batu surtout yepe aprodisaka ba film c'est normal faut linga bandeko na ya théâtre bazala bien parce que nenga komaka ba film na malgré tout bokonjesi ekweyaki ye azopesa ba ordre moye ba mbolombolo ba exécuter ezate bokonjesi ekweyaki ye ndenge za bongo bapangi chou bosi bopangi ye bokonjesi ekweyaki donc bolanda ye boza na autorité morale moko ndeko sila ndeko bapangi en tout cas aza sous autorité morale na bino te akomi na ye jalelo oui CPI olobi ke bapangi akomi jalelo oui bapangi akomi jalelo bandeko balandi nazwaki temps ya kolanda ndeko bapangi malamu na makambo sortie médiatique o ayaki kosala sur Mama Étoile après Mama Étoile ko jouer na Sata Babylona soki naza liloba moko na réalisateur nangai Exode Mikebi soki ko tiela biso mwandambu ya eloko mwa extrait ya ndeko bapangi oyo bokonjesi ekweyaki azopesa ba ordre toleka
Ah. C'est-à-dire, là, on ne se voit pas tout bah, ça dit des missions contre moi, bah, le dit, il y a aussi, bah, c'est-à-dire, même, bah, nous voilà tout dans les donc, désolé, je ne pouvais pas le faire, mais comme au coach la TV, il faut maintenant regarder la vérité. Aïe, la salle aussi, donc, si là, aïe, la salle aussi, maman, toi, la réponse est là, il faut le dire. Si la réponse tant aussi la bissale, tant aussi la côte, l'autre à l'image. Ouais, maman, toi, la bici là. Merci beaucoup, Exode Mikebi. C'est regrettable comment on a mobali mukolo lokola ndeko bapangi. Ndeko bapangi kotala yo na elongi na yo na ndenge na yebelelaki yo parce que na yebelelaka ozaki na bokonzi. Bokonzi nazoloba teke azaki mokonzi ya bato nyonso na théâtre parce que la reine na théâtre, la reine en écriture c'est Madame Belleville. Donc azali nzambe ya écriture parce que aza docteur en écriture, gynécologue en écriture. Ye azalaki na bokonzi na ye aeki na makambo oyo te oyo ye lelo akomeli yango nazobenga ye bokonzi esi ekweyaki oye kotalisa biso lokuta ya Mama Étoile soi-disant ndeko bapangi oye koloba pe bien ke okodecevoir bato ebele Mama Étoile yebaki ke tournage azoya ezali ya Sila Madame Sila ayebaki yango très bien oye kotalisa biso Mama Étoile misolo lelaki na Sila. Merci beaucoup opesi biso réponse moko ya bien parce que tolobaki na Sila awa tovandaki toloyebisi ye bengaka bandeko na yo moko oye kotalisa biso ke Sila abenga kabandeko na ye moko. C'est bien. Tomoni ke Sila pena azokende ko négocier ye moko. Sikoyo yo ozuna musala ya ko négocier attend que nengo bandai ko ya ko ozaki informateur. Otikaki yango nanu Sila siko akomi ko benga ye moko. Yo ndo zo confirmer bango ba rendez-vous et puis ko pesa ba place oyo tournage ekoleka lié ya tournage place ekozala makambo oyo bapangi ya kotalisa biso yango wana oui tomoni ke osali musala malamu o motiver Sila abengaka bandeko na ye sikoyo na ka oyo yo ekotalisa biso ke Mama Étoile aza lokuta asolola na bandeko na yebaki tournage eza bien. Oui toke na normal Mama Étoile ayebaki parce que eloko sika ezate soki yo bengaki ye Mama Étoile nga yeba kaka ke Sila kozala na tournage wana parce que yo okoperaka nde na Sila donc atezaki appel ya yo ndeko bapangi atezaki na appel ya ndeko Sila donc elinga oza kaka eloko moko rien ne change eloko monte place ano yo otalisa biso eza wana. Parce que pourquoi? Ndeko da Costa avana na plateau na yo. Pona koya koyebisa biso. Parce que là, da Costa bandaki déjà ko s'adresser na famille Libota. Si on n'a que plus loin en tant que CPI parce que moi je crains rien. Je dis que la vérité. Attends que CPI, il y a quoi côté selon Ndeko da Costa bandaki koya ko expliquer ko s'adresser na famille Libota. Bota la film oh bo moni na kenda son ke na yeba. Tangu Ndeko da Costa avandaki oche micro. Maga Ndeko da Costa bimisa o libanda. Alakisa penza ke azama yele. Tinde bobenga ki na plateau wana. Parce que batu nyonso bino bozo benga lelo o baza pembe na Belleville. Bo benga bango na dévolé. Baya kocha Sila maboko. Wana premier volet. Deuxième volet. Baya bo humilier bango bo kitisa bango.
Tout le monde a une émission à Dacosta. Dacosta a lancé un message na famille Libota. Il y a quand même Sabino que na ya ko tourner film, nazo apprendre que eza tournage il y a Vincent T. Eza tournage, je m'excuse, eza tournage il y a Madame Sila, il y a chaîne na yewana, il y a Babylone. Erwana, est-ce que oboyaki makambo oyo ba propos o ndeko Dacosta bande koloba oboyaki yango te otikaki yango eleki oyo bakati ya kokata oyo bababoli ya kobabola ya kolamba ya sauce ya kokalinga esalamaki sikoyo lelo oyo kobimisa biso lokuta ya mama étoile ke ayebaki te ke tournage wana eza ya sila te keza lokuta ayebaki siko na makambo nani tonto dako ayako koloba na émission na otondima o wapi parce que tokondima o tonto dako aye alobaki koma bino boko bengisa mutu na film azoya ko apprendre que film o azo tourner eza ya yote eza ya mutu wana siko lokuta ya mama étoile eza wapi tokolanda mutu oyo alobaki liboso parce que alobaki yango ba propos wana zo tenir pas na yo na plateau na yo. Est-ce que yo otiaki ndeko Dacosta tembe? Hein? Otikaki yango eleki. Donc tinde oba montaki yango ou bien botiaka émission déjà direct. Tinde zo kota. Ozaki na conscience tranquille que makambo Dacosta zo lobeza e solo. Pourquoi est-ce qu'il y a ma étoile oye ko bongisango olobi ke eza makambu ya lokuta et puis ba voice triqué bokangisi o bozi bobalanisi maloba na eba epete ebo lobi kutu exode na ndo expliquer nga to ko longa maloba na maloba to balanisi na montage et c'est loko mako bino bosali na audio ya mama étoile nini ezola ça parce que soki pe to lobi to kende toye na dossier na CPI bo tozui pe ke to sengi pe na mama étoile pe sa biso téléphone est-ce que marque ya conversation oyo to kuti kuna yango ne to kokuta pa na yo parce que ba audio na wana eza triqué ndeko ba pangi yo ko sa mutu moko te yo za mutu liboso to la biso audio ou bien vidéo ezaka triqué audio pe ezaka triqué parce que nyonso ba montaka ngo eloko asika ezati Mama étoile ayaki otalisa biso ke ye ayaki tournage ayebaki te etikali bongo parce que ndeko Dacosta loba ngo etikala bongo ya mama étoile ozoya ko changer ngo pourquoi oye olobi ke mutu afingi les abakuku moko te bafingi mama étoile Vincent za lokuta ozo lokuta makasi midana ese tangu mama étoile azo jouer pa na bino direct ke bandeleli wapi image oyo bache sila na mama étoile bavandi mesa mwa plastique wana pembe ba filma ngo na qualité ya mabe ya téléphone na mabe babisi mama étoile mabe tomoni ndeko azo sala direct a balancer les biswango mais bino kuna film ezo tourname mama étoile ndenga zalaka ke asisi ko jouer azozela lisusu tableau na ye avandi asimba téléphone boye amoni ba image et puis amoni ndenge bazofinga belle vie eloko esaki mama étoile akoma mal à l'aise yango wana verso yo koki koya kodefendre bamida te ni ese ozobanga bango par rapport po bana matière no bio po opeshit po bomisalika mango lobi nga soki nazalaka makasi te na makambo ya priska mais matière bio eza na oloba mingi te makambo F victime entre parenthèses wana ya nango makambo musique na kokotisa ngo ate awa tolobela théâtre ou rien ozoloba bongo par rapport ya matière na yo babomba ou bien ozoloba pona ko sepelisa bandeko oyo balobelelaka sila parce que soko zaki mutu oyo oza vraiment ndenge oya kotalisa biso na TV ke oza wana po bongisela sila en tant que formateur obongisela sila na bandeko na ye donc olingaki osala ngo bien
kaka na elobeli na yo wana na sortie médiatique na bis ya yo wana oya kotalisa biso ke Sila asololaki na Mame Étoile. Donc si on a comprendre bien, si on a analysé bien na ke musika, donc yo oya kotalisa biso yo na Sila botongaka ba comédien. Comment Sila koki koye biso ke Mame Étoile abanda déjà kokomela ye a souhaita ye ba joyeux anniversaire un peu a komela ke bonjour mère Boni. Donc botongaki Sila za maele vrai a raté na théâtre vrai eza mutu oyo peut-être aza mobali na yo ne madame beve ana mobali na ya soutenaka ye na misala na ye vrai na ye wana ba o no so batikali ba bandeko na ye mais vrai eza mobali na oyo ka passe pour non sale mabe. Comment ndeko bapangi ya kotalisa biso ke batongaka na Sila ikambo munene boye yo na elongi ya anzelu nzoka ndoko sa makambo ya satana ozolakisa pena oza descendance ya Babylona toujours au poste. Lokuta Mame Étoile li eza place nini parce que na ba dire na yo o se contredire kaka yo moko oye ko contredire makambo yo si lelo ezo pola na chaîne na yo ici les paroles s'envolent, les vidéos restent sur YouTube. Makambo d'Acosta yaka kotalisa biso oye ko contredire ango mais entre temps ero yo lingaka ko contredire ango boz ensemble bo na plateau fara na mabele ayolela osala ngote soki na ke plus loin attends que CPI Mame Étoile babengaki azaki pion oyo pona ko humilier. Oui. CPI olobi bongo oui. Babenga Mame Étoile po ba humilier. Pourquoi nazolo babongo? Mame Étoile a joué. Et comme Sila a proposé mbongo ya samedi wana, je crois que ça ba mardi mardi ou mercredi. Mazomi pèse la ye, je m'excuse. Mbongo ya tournage ya samedi. Ami pèse est-ce que tourna qui emploi du temps ya Mame Étoile parce que Sila na conscience na ye nyonso na ba faculté mentale ne nyonso. A dit que plus Mame Étoile a joué na Bellard Production. Bellard Production ba tournage na bango e variaka. Ça dépend de Madame Belleville à s'inspirer. Parce que biso ezate ke to vandara to tourner, il faut oser la maman na biso alala. Pendant combien de jours ba komi film nde ba ye ko tourner non. Belleville à s'inspirer tous les jours. Avant ni à s'inspirer a komi tangu ya kokoma batu ba s'inspirer na makambo ya komi. C'est ça Belleville. Est-ce que tangu si la bande ko pesa yembongo wana atunaki Mame Étoile? Mame Étoile a yebisa abi moyen na joie ezate. Nyonso o bozo mona. Rôle oyo ndeko bapangi a jouer eza par rapport ya ngana kamwe. Na kamwe si la pa pesa ka $100 likambu munene boye. $100 to ebika eza Belleville. $100 to ebika mutape sa $100 ya Belleville mbonga malonga te 180 000 francs. Zuma. Tendresse Dibinga. Miss Lolo. Yagola et les autres. Bote mao. Si la pape sera $100, ngana kase kacha si la ikozala plus que ou bien triple, quadruple. Oyo Belleville a pesaka. Nous avons des aka $100. C'est ya sikezate. Ya sika o ezate. Oui. A juste $100 a tomboli kopesa Mame Étoile. Abosani ke Mame Étoile a tournaka na Candy Star, a tournaka na Belleville TV, et puis soki na Belleville TV bomoni ete bo ke écouter na Candy Star.
est-ce qu'alingaka lenga $100? Bomoni famille bota place on azoloba ba jouer eloko mo na kati. Mais esimbité. Ne kanda, ne rage. Comment ndeko bapangi mwana mobali nga na yebi oke oza un bon tonton, obala mwasi na ocha na ndaku. Okoki koya ko s'apprendre na mwana mwasi lokola mama étoile. Obosani sensi ya bo mutu, mobali aza mutu a discuta ebelete, mobali alobaka ebelete plus mobali azora décision. Valeur na oya kibo mutu. Valeur na o batu ba yebelela kiyo. Omi tcheke oza la voix du peuple. Sur la voix du peuple wana. Yo tchengo wa pokomi kaka la voix d'ici là. Likolo ya kokoma la voix d'ici là. Yango ememi yo obosani même. Oye ko s'attaquer na mama étoile. Obi sikoyo ata boke na l'état ya lokwa mwa mobali obundi na mwa mwasi obeti mwana mwasi. L'état o condamné ka yo za mobali. Okobeta oyo aza ndeko na yo te, aza mwasi na yo te eloko te. Donc ba condamné makasi parce que yo za mwana mobali. Babi mobali abunda na mobali. Mwasi aswana na mwasi. Sikoyo ndeko bapangi yo ye ko s'apprendre na mama étoile. Oye attend que mwana mwasi to mwana mobali. Parce que namoni ki mwana mobali eza na te. Mwana mobali opelisa munoko makasi bongo. Donc ozaki prêt que ndenge na yebo na bisi sortie médiatique ndenge olakaki biso dans 48 heures nazoya ko éclaircir makambo. Oui, okowanga na lelo ke oza partenaire ya les abakuku wana te. Mais tokoyoka lobby air makambo ya nzimbu erotomboka. Isbi pe bandaka ke ya sila. Après toko suka nini? Partenaire a ekobima. Tolali tolamuki partenaire a siliki ba video ekota te. Tolali tolamuki parce que eloko fo yeba ndeko bapangi ndeko sila azaka trop na babase. Na chronique ya Karim Mokonzi na théâtre ya sila linga base, sila linga balobele. Omoni o nyoso bo salo boy. Tango ko sila. Pourquoi on est sila? Et sila ka. Omoni tango ko sila. Bobebana. Omoni tendresse dibinga esi a manka yo ko manke ko dute afinga yo. Akiti sa crédibilité ya chaîne na yo. Dieu merci oya ko s'attaquer na belle vie pour chaîne no ezonga ndenge zaaki. Po tendresse sa salela ka opena campagne ya makasi ke ezongi video eza. Mida ba salela yo campagne na makasi ke ezongi video eza. Donc bango pena liaka na bango na fourchette amula ipe banga sila. Parce que azana bato mabe oyo babanda ko kitisa yo. Est-ce que yango nga na lobaka? Bato nyonso bazaka peme na sila baka ba vrai te. O comprendre? Moi so na colossalité bandal. Tala na sala biloka moi résumé mukie. La sta loba ngo. Na matière de famille bota news eza na loba ngo. Leona bandela ngo ana hot baskin. Moi so na colossalité ya bandal. Aya po papa kuta famille bota aboya ye. Yango akoma les abakuku. Makumisa ma belle vie. Toshi, tendresse dibinga. Aya les abakuku na kanda ndenge. Bevi apesaka ye mbongo ndaku. Il fallait abaksela ye na mbongo mususu. Andeya mbongo bagagu. Miss Lolo aya kolobela sila. Na kanda ndenge tendresse dibinga. Famille dibinga kangisaka po afingaka personnel notre papa Joseph Dibinga. Soki pe tolandeli bien ndeko bapangi pe lisusu aza wana na kati. Tendresse dibinga ya kotalisa biso émission vérité en face eza maka lokuta. Ne bomona bato bake ba na commune o libale kufi mwasi na ye maka lokuta mutayelisa biso tendresse dibinga. Mida ya kotalisa biso entre parenthèses. Wana pena na kosimba kote wana te parce que ngana na théâtre. Una na kosimba te. Donc nani aso lobela sila na motema na mobimba na amne mobimba. Ça reste à vérifier, hein? Papounet.
comme bobenga yena pams il faut yebara via moi sinon eza danger aza entouré na badiente mais moi sinon moi monango eza te parce que ya muta ba base ye aliaka na base alalaka na base yango esalake bien yango nde vie na ye oui yango nde vie na ye yango nde vie na ye donc ndeko bapangi koya ko mélanger bêtise te ocha famille libota to s'attaquer na mama étoile te famille libota to pesi mama étoile loboko tango ana ngo besoin bo s'attaquer pour rien mama étoile ayaki ko se manifester parce que soki boko finga bo finga nde ye moko mutakenda tourner na sata Babylona boko ki ko finga Belleville te ayebi na yeke Belleville a finga maka mais oyo bo bande ko finga na semaine oyo ezaki Belleville pour maman étoile qui est tourner et pas Belleville. Ok. Ya Gabi, koya kolele la biso awate. Ya Gabi koya kolele la biso awate pour eleleli oyo zolela. Ma Belleville, je m'adresse à vous avec tout le respect que moi je vous dois en tant que CPI. Koya kolele ya Gabi te. Est-ce que boyebi ke ya Gabi alemi ba sortie médiatique alemi ma finga ya Gabi atali carrière na ezo s'arrêter to beleli awa carrière ya Gabi ezo s'arrêter ya Gabi amona bi nazonga na théâtre yango yo ezo ke nego poussa et puis ba mi bangé ya Gabi fozonga sur scène malgré ya Gabi sur scène nenge kilo ezo tungise na nzoto nenge pe ko jouer comme kilo ya Gabi koya kolela awa te oya ko toute la sila bordure ya Gabi oko soutenir sila ya Gabi o tika sila te yo kolela ke sila obengo te na ba film obenga batu mususu oya ko talisa biso ya Gabi rankine na yo nande ko bapangi etali biso te olela biso ni ya Gabi yo ko lo babola mo Belleville moko te ya Gabi yo Gabi nani Belleville asalela o mabe Belleville ana banzungu Belleville aza deuxième femme Belleville aza hypocrite si aza bien Belleville aza mabe donc ya Gabi awe loko ko changer ezate ya Gabi kende lelele la de ndeko bapangi parce que soko zo jouer te na baleza bakuku na sata Babylona eza po ndeko bapangi azo boya ochelo bakal ok yo lela te yo changer langage po bo mona te ba famille bota ya Gabi azoya na ba émission ba envoûtement azo sala ndeti abungeli sila abongisi kota Belleville ya Gabi azaka bongo mpuku ali to boyi en tout cas mutu oyo alakisa ke Belleville aza mabe yo kende tika Belleville na mabe na Belleville ko travailler na batu oyo batu théâtre oyo bakotaka na bango makambo wana te et puis mutu oyo aya na ye ko bebisa valeur honneur dignité ya Belleville te kolongola ngote madame Belleville au travailler na bango mutu loko ya Gabi soka jouer na Bella production c'est que photo ça marche soka to moni ba photo e bimi ba to ça marche en tout cas ma Belleville marche au la te to ko marcher ma Belleville moko pena a supprimer na e film on dit ma perdre ka cacher nyon sa pied bat ma ko supporter ngote ya Gabi yo vandaka kuna biso to na tina te oya ko tanisa biso maba sila to boyi ko sangisa Bella na sila te soko lingo finga ke sila zo bengo te na ba film yaka s'attaquer na sila ye moko émission na mobima kokotsa ko mwa Belleville poto ndima pena ke yo oza na kanda sila et puis ato sali bongo et ko changer na eloko to ko exemple bijou la reine te afuka mela sila est-ce que sila déjà pesa e film a joué ezate ya Gabi yo vanda baleza bakuku ba futo mbongo po yo oya okitisa ba valeur a Belleville oya ko kitisa honneur
ya gabi osaleli bevi campagne elongoli ye kopese batonne te osaleli bevi ba campagne elongoli ye ki Poutine en écriture te elongoli ye ki docteur en écriture te ki gynécologue en écriture te donc pamba zéro oya kotalisa te o famille bota oboyeboye ya gabi so otangi komba bevi okata na pena lolemo makile tanga ondambo bwaka ndambo omela oui na émission na so aussi so tangi komba bevi na ekoto melima yekanga mona gorge yo vanda yo yaki olakisa biso ke opesi position okosoutenir sila osalaka basortie médiatique mais batika yo na média yo fo osala bacollègue na yo eza bamiss lolo batendresse bazuma bairano badekare nde bacollègue na yo yo olela su na théâtre bayebi yo est-ce que par masuma yebi ke Gabriel Mobwe na théâtre exista par masuma yebi olisu te akoma okonte yo okoma na analyste muta basortie médiatique et puis par masuma yebi neni mwana mwasi wana finga ka Bellevue wana ayebi yo bongo yoka kolela ya gabi lolo eza ali felo eza a ya gabi wana bani bange na yo ya gabi tournise film oko tournise pa ta film à partout et ça peut à la mode pour ça peut bana na so lelo basali partout bazo expérience ane pa na yo bazo exemple ane pa na yo oui tinde ba cité bana na partout eza bana ba mo bakuta ya gabi icône mama ba mubange asalem so film viva riva ya gabi okoma no saba bilo mo beto mona nga siu ona mona na ba page kuna bato ba filmi drati na elongi okoma no sala ngope etala maka o comprendre na komi nanga na suka analyse nanga eloko to ako talisa ndeko bapangi yo olobi ke oyo ko sangisa théâtre yo ko sangisa théâtre te oyo ko kabola nde sila na théâtre et puis oye ko sala pena ki jalelo mosali yango bien te ozo sala yango très sale batu oyo ndeko bapangi na ndeko Vincent ye wana kaka na ndeko sila ndenge baye ko benga bino boza mayele ba capture de créer bima ba audio triqué ezobima parce que soki vraiment oaki na ba faculté mentale non nyonso ndeko bapangi okoka koya ko bimisa audio osololi na mwana mwasi te soki vraiment ozaki professionnel okoka koya ko bimisa ngote eza ba preuve okoka ko bimisa soki ke il y a un problème na film bo tourner que mutu ake ko déclarer droit d'auteur ake ko déclarer longine wana eza ba preuve na ya kolekisa non toyaki na contrat oyo tobandaki tobengisaki ye boye o comprendre okoka koya ko bimisa ngote po mame étoile aye ko s'attaquer na bato bazofinga soit disant yo lingo bongisa makambo na théâtre soit disant olingo mema sila na lignée moko boye bato nyonso batika ye et puis oyo kotalisa biso kabane moko bazosala contre sila osali le contraire na minute o mutu aza victime na théâtre eza Bellevue parce que elle est pour rien mais baokotie na makambo boye elle ne mérite même pas bakotisser parce que elle pèse des tonnes ana ba valeur ebele aussi la banda lelo ti lobi si la fois là ta 300 ans pour ya okoma ta na un tiers ya valeur au Bellevue anango mais yo ko balola situation campagne nyonso o bino bozo sala sur Bellevue et puis bo benga ka batu nyonso bino bo santa ba pio ya makasi et pas Bellevue bozo se tromper parce que bozui bato bazoya ko tourner mais bozui écriture à Bellevue. C'est ça le problème en fait. Lelo batu wana nyonso o bino bo kanisa wana bakoki ozala te Bellevue ako s'inspirer ako koma et puis ako inspirer batu na ba film na ye eza likambo oyo e différence entre ye na sila. C'est ça la différence parce que maina mafuta so che bango monaka o amati kolo o atika na se
jamais bakangamaka. Ato lambi etoki au mata kaka. Au kime kaka. Vous comprenez? Kozwa batu, et on a un problème, te bozwa batu bien. Et puis, bon préparer batu na bino. Parce que bino bozwa batu na bino, bozo préparer ba journaliste na bino te. Surtout ba journaliste na bino préféré et c'est Namida. Il faut vous préparer bango parce que bango nde ba pesa la matière. Matière et bandele pas na bango les autres bazui. Donc faut vous préparer bango. Bon quand ça te ata bozui. Bozui Maria o aza produit à Madame Belvi. Bozui Tegra o aza produit à Madame Belvi. Bozui écriture à Madame Belvi te. A bon entendeur, sali. Zala qui yo sortie médiatique non et simbité au collecté. Parce que moi, mon bal est reçoit nana moi cité. Yoka Sony. Yoka Sony. Comment si la ko utiliser au tina niveau aboy. Nani ana sewana. Ane si la nana ana sewana. Bon mon a belle vite. Donc beaucoup nanu ta non bozui ba problème te. Bozwa ba problème parce que soko luki moi na nzambe makambo okuta na tala na makambo ebele. Beaucoup ta nango. Na komi nanga na suka. Merci beaucoup Nabino Nyonso Bozaki Ebele ya Kolanda. Émission vous avez droit de savoir. Na chaîne Nabino Hot Baskil bo continuer toujours ko s'abonner. Na chaîne Nabino Hot Baskil kalate bozozo bagag Nabino ya musuni. Bagago faibozo na matière de famille Libota News. Tolaki bino to ko tsango ana Hot Baskil parce que famille Libota News eza na moi ba problème manager azo samba. Donc bagag to bimisele mo to wiko tsango bongote. Pesa YouTube mbongo a bénéficié. Donc, il faut écouter ça. Malgré que ça n'a à 100% de dépenses, mais écoute ça moi quelque chose est zonga. Donc, bon, c'est préparé. Bagag na bino musuni. Boko zongo kalamingite na chaîne na bino Hot Baskil. Merci beaucoup na Exode Mikebi o avec na simaya caméra. Merci na batu nyonso. Merci encore na Papa Tigre. Tout le monde a une biso. Bye.